buzoba ngaku na regretaka comme ambassadeur ya culture wana mandi batia yo on mérite on va pesa qui parce que au final a fini donc Venzora lobby donc asimba yanda mabete asimbe kaka asimbi akangi danser apini il y a tout simbi okani kaza mwasi na bibo ata pesa simbi okani okani na bibo okani ni oyoka bien c'est moi bana ngoza pede oyoka bien alobi ena papa esa loka bonde konde yango esa na bibo no oya ngeza ni nikele bo de presse il faut baza na limite e ba ko défendre faire gola ngona zo ba kino mingi ba ko défendre faire gola na nzala mais ça c'est mingi ba ko défendre faire gola pour mumu c'est à moyo kibi na filet et on peut la musique mais disait la porte vraiment ça beta ka ozo ki na kapel na biso mo ndila ko ça beta amakasi on a oka ka ba tien sur na musique ya mwana ti faut pas chercher le bani faut tirer effort on va tout faire le gola et là est incapable l'idée la cosa ça dit que nous sommes capables de ba tanga te ko sengi la cosa a koyemba voilà déjà on ka ba que peut-être ba ministère de la au chant de kenga chant de on va chanter ndani ba chanter l'idée la cosa donc pour l'idée la cosa déjà au cas. Bonjour Balandia Isaac News TV, Balandia Julia, la charmante de la presse. Autrement dit, ba solution. Merci na ba soutien na bino, merci na ba remarque, merci na ko partager ba vidéo na biso. Botika la toujours fidèle na Isaac News TV. Ben faut bien donc to ya kana ben faut mo ya changa te soto yé c'est que aujourd'hui info vraiment la source d'être obligé à koya liboso na bino quand na lobaka na za mwana musala na bino na obligé à koya kolobela ba actualité tout ezo s'est passé pour le moment le long on beta masolo nga morote na za na moko ya bana wenge azape lisusu confrère na nga na ndenga ba bulo tozana e to sola ba masolo ya papa na biso kofiolo midie to solo la masolo ya bagolwa donc tozana vraiment bozala de cité aloba pe bien à part wana ya za la vraiment milieu du village azaka ni contre ni pour cameraman fungola déjà Isaac elle poto beta masolo on rande za la ratoleka. Bonjour Isaac. Oui, bonjour, donc Mandala. Donc, Bonnie. Ouais, normal, je crois que nous internautes déjà Rolanda contre maître de bon dimanche, bon week-end, tout Rolanda biso na mitu na chaîne ya monene ba Isaac. Donc Isaac News d'Andoï na yo. Voilà, donc quand moi je tiens à saluer ma grande sœur chérie Nadine Moulasi, ma grand père Pitch na kati vraiment à Bruxelles wana. Na au moins sur na kati États-Unis mingi vient na 15 les États-Unis vraiment les gouverneurs de tes actes font un peu son beauté et la PC c'est Alex Tim à Washington ciel 4 fois 5 fois Sugar bébé formidable wana ya musique à maison mère la PC son beauté na Golba je me la PC son beauté odi les manzaka moi c'est nzambe CP ya mboka on a PC son beauté Élysée beaucoup parce que ba tu ya wenge musique à maison mère ba beauté sans oublier chérie ba lobi ser na ngai na kombo ya maman sociale LB fondation sociale balbi mama Lina Boski et la chaîne Abisso Bilamboski de Makambo télévision toujours ensemble na merci na tout on va se plaquer dans le moment anniversaire dans le moment peine azaki ba problème merci ma ba tono surtout wana nzambe alola aller rakombola bino donc na albara ke ba question za rabino ba réponse et ba réponse yo voilà attitude de qui to côté hein non attitude nga eza na on a bito kenda no bongo te attitude nga eza normal par rapport que non abi que non micho di la coste muken tonga papa nanga na nenga pala Rolanda le roi de la forêt à Rolanda Fabrice Ngila motema la toxera tumba na Paris pe ba ko Isaac Elio na mona liste kenda déjà moulay ouais tema ya ngondele sa biso nini sala yo na ba les beaux de la presse ba gouver kolala kola mukato zo mona toujours ba rankinezo ko ba kaka non nini kana bango non eloko donc eloko et ça la biso na bango eza eloko tezaka par rapport que naza otalisa bango ke politesse na ndenge ba ko luka courage na bango ya ko marquer o aza père aleki na ngadi de la coste mukentonga ya ngomoni ke na ba yonte il faut vous demander na ya ko expliquer bango moni ke non lelo mandala to les gens ko santé aza papa le kino la coste ouais super père aleki na nga o défendre état papa le kino ndeni non aza donc petit frère père oui ndenga ba famille vraiment biologique donc voilà to kutanga tanga ndenga biologique ouais ndenga normalité
Donc au moni ki lelo oyo Didier Lacoste muke tongaza muntu oyo asali ebele na musique ya Congo toko fanda te ki to lamuki na tonga bo to moni ka bande moko boye ou ke no biso to sala bango ba le boga de la presse o ke no biso top so ki o na zolo ba micro so ki le boga c'est la retirer nos paroles bo sala mais là so vérité biso to ebi faire nda sala non faire été oh il y a qui des fanatiques à faire rigolage de Nias il y a qui des fanatiques à faire rigolage de Nias on à l'époque ba yebi na chaîne Natacha Gola officielle place vraiment na kangaka masolo place na zora pe ba gouverner do la regeta ba gouverner regeta ba le boga de la presse tous ala qui ensemble na bango na ba nego mususu est-ce que yo obligé ka répondre bango non on a obligé à répondre les boga de la presse par rapport à une politesse au monde que non on critiquer au monde biso reste wenge on critiquer les rois de la forêt tout le monde est normal mais ce qu'on ko finga les rois de la forêt par exemple to ya ce qu'on critiquer Didier Lacoste parce que au monde makambo e bandi wa pour ça faire go là yé a moni capable que non à loba que non sur 5 donc parmi 5 chanteurs voilà abi po aza leste aza mal à l'aise parce que ayembra kitoko donc faut pas bimisela chaque 5 chanteurs o ba yembra donc le cahier pour aza na kimia est-ce que zo loba que non oza mal à l'aise ozo bossa ki na mboka na biso ya des chanteurs mais pas yembra bien héritier bazali ba Lacoste l'idée donc muken tonga on pas mis l'esprit muto na minti oyo basi tu ya zemi ba ko sepela nani pour aza tondoloti yeba benga tondolo na minti ko basi tu ya zemi ba ko sepela Didier Lacoste muken tonga oh sepela ne pour tondolo pour aza tondolo do na minti donc abota misusu na bazamba parce que tozaki na moment ilanga na minti ko bazamba ikomi ko bota pour aller ni Didier Lacoste muken tonga l'homme de tondolo si ça non ba mamba les boga on les boga de la presse ko ya la TV o bana ko finga Didier Lacoste ozolo ba Didier Lacoste e bala lupango te so président oya okumisa lupango na bango za wapi pour Didier Lacoste za fi mwana ya yolo aveni wanga mutu o aza besoin ayebe pas et pas ba Didier Lacoste kene na numéro 17 na numéro 34 okoyeba place ba Didier Lacoste muke tonga boss na ngajino mala salon de bisoma so prapeso pe mbo de place uzali comprendre ce que olongwa ozolo ba keno Didier Lacoste za ba misete azobo ça donc bless créateur mais bless créateur za misete en vrai dire donc côté là te ndenge ki bo papa wa non aza no ebi kepe aza vraiment isu vraiment na nini te aza na nini te musique yango ndenge zo tambola yo moko zo mona yango musique bimi ba ibrato ba bimi musique ya lelo ba fabricants ba bimi ba depuis ki ba bimi ba ibrato ba bimi ba mise ba bimi belé ba bébé buchu ba bimi ba mise ba bimi belé siko yo musique yango ya nini oyo zo lo balelo musique yango te te dire ko ça zo beta musique oya ye tango Didier Lacoste akoyemba ngana komiko banga ndenge ya ba ndenge ya logique oko beta to na kapela to beti na nyango to beti ba couleur ya kimbuta o héritier a moyo ki bi na filet a moyo ki faire rigola musique no na mais Didier Lacoste vraiment Didier Lacoste beta ka so ki na kapela na biso au moins Didier Lacoste beta ka makasi ngana o kaka ba sien sur scène na musique yango na ti Èvre papa chéri lobani faut tika Èvre na bi misal so ba bombe te papa chéri lobi Èvre ero ko pesanga bizu ya 2007 donc yo o comparer papa chéri na Didier Lacoste bi que papa chéri aza muto asali tout na comparer te na lobi boye papa chéri ayemba sala déjà fierté à Congo na ba génération na ye papa chéri lobi que non il faut tika Èvre ba Didier Lacoste siko ba yemba ba Èvre era tiki loko boye bi que non no fandi boye na koyemba par exemple bolinga pipi loli mutu no sa yebi bolinga pipi loli ezalaka on comprend c'est ok toi la bande ko ba 2-0 et so ko loko na ba mena nga bita ba yebi na parler moi c'est l'idée Didier Lacoste muke tonga moi c'est pembe moi c'est taille moi c'est appeler ça fierté na basi tu es artiste congolais on a na lobi boye on comprend na mboko toi na chanteur moko Didier Lacoste pour à répondre faire rigoler voilà nazo sabino ce que bo c'est pourquoi Didier Lacoste à répondre oui parce que combien ba onjonga na privé obi combien na privé c'est normal que o lo ba mais na lobi non mandala na répondre na muto ola ki sombeli ya fara fara muto chubo na mukongolinga o pas fara na yeba voilà si ko Didier Lacoste c'est ça que non ba oyo ko répondre faire rigola te ba oza la pire faire rigola to ba oza la pour faire rigola eza ba incapable Didier Lacoste ça que non za capable ba ko tanga te poser Didier Lacoste a ko yemba voilà déjà oyoka bato bazo interpréter ba
musicien belé o chante kinga chante déjà ba chanter dani ba chanter Didier Lacoste to voix Didier Lacoste déjà au camp parfait divers musicien biso azana wenge musique à maison mère il y a Didier Lacoste déjà azo yemba na ye mais timbre ya Didier Lacoste azo comme ma place Didier Lacoste comme parce que saloka bonde konde yango esalo na lobi boy non o yanga ezali nikele boka de la presse il faut baza na limite e ba ko défendre faire gola yango nazo ba keno mingi ba ko défendre faire gola na nzala. Mais c'est vérité, mingi ba défendre faire gola pour ali bumu. Nandeni. Mais le bois de poste ba ya pour ba ya bongoti. Le bois de poste azo bossa kilo azaki a wario. Azaki muta vila biso. Zia non. Eloni sala alo mwa warion akoma. Kene ko lukaye soko za ni ngone be ngai tuna kino eloko ni ngone. Ngona tuna opondo ebisinga. Na ebisio eloko longa ba pese popcorn. On va pas bolongo c'était des fleuves bana c'était des fleuves au lia popcorn tina porte c'était fait au bimis qu'on a polo rwanda makolo ba peso mo transporter no bina tongo nda koma ware bato presque belé au monde président faire gole là on a ba président faire gole za nini ke président akoma ware mazongi lisu na bi yango alongo ware akoma golo on comprend ka kona popcorn mais yango na sa président faire gole kino il faut attala na lo sa président faire gole kino il faut attala entourage ne belé tala ka famille président faire gole ba la kino entourage faire gole musical les bien entourage ne mingi ba ola ne pour libumu e masa nga mefinga maba dangola na kati vima ya Luanda ba les grands managers soki omoni muto ba ye bara bola munaye tango kufite po abis kosana ko kufa oye bakangi papa Hervé avec beaucoup de respect bisi Kazali tant bakanga ki na Fleury kuna na Paris tant bakanga ki to monaki ba communicateur ne bayaki ba présenter ba mawana bango to comprendre que non bazana souci na on est bana souci na président faire gola ça na bibi na prison ti lokola bibi na prison il faut beta des appuyer na king on comprend il faut ceux qui bana souci na lokola bana souci na abi ma prison bi prison il faut bana souci na ye ba bouler président faire gola neza boy dynastie faut ça promotion est-ce que bi dynastie ça les promotions non ti et ça c'était parce que bakanga ki voilà ce qu'on va bloquer là tout il faut lukango ke boya ko perdre batana bino bo finga ka Didier Lacoste muke tonga il faut bo se perdre Didier Lacoste à lobby lelo oyo bato on comprendre que no qui est nani bozo atana bino ko sala promotion ya disque la bino ngana ngai baebi ngana travailler peme na bango ngana travailler na jet set eta que journaliste oh yo pa uta kuna mais ce que parler na nga e bolo ni osala yo poya na wenge non wenge te non bogar de la presse rapo na popcorn non ngai naza d'abord wenge musique à maison mère parce que tout le monde a tout ya wenge musique à maison mère oyo a respecter les rois de la forêt o makaka les rois de la forêt o a reconnaître la valeur les rois de la forêt nenga na okumisa ye au moins lelo héritier watana begogan ba binge don monsieur les chanteurs voilà ba bi mystère diplôme ba bi donc ministère o ya génération na azwa diplôme na age to mona o nazarati lelo to mona héritier watana be le 25 a beta concert na martyr est-ce qu'on comprend lelo to mona héritier a contrôler non abungela ne papa na mais abungaka bakosa ne mo zo bakosa kanga na makambo les rois de la forêt mais vu qu'il y a mwana o maïl à reconnaître azo ba Didier Lacoste ninge moko so biso to boy na biso na oyo bosa ba nzembo bo misi ya papa o misa na kati ya nzembo na Didier Lacoste est Didier Lacoste mbela les rois de la forêt nzembo ja mais bato ba yebi muto mbela les rois de la forêt on va pas perver po yenda na bibo ta yango ba il faut to lo papier makambo ngoti Didier Lacoste place ni bo mona Didier Lacoste les rois de la forêt. Bon, tu habites dans Kuzo, hein? Mais na bibo na Kuzo, tu la télévision si koto mona ba musu basala asali nzembo ofinga vie na ye. Abimise o afula et to mona ba wangana les rois de la forêt na ba mboko oyo. Mais bazon à bon terme. Mais na bibo non ba bon terme est-ce que déjà moni baza sable de bazo za héritier ba non. Ba ki ba moni ba golo eloko ezanini ba golo il faut baza bazo appel maîtrise. Il y a des vrais Gaulois, donc la tortilla Toumba à Paris, on a vrais Gauloises. On va alors le père Ananzala te mais na ngilene misotisme moté pas la biso de vos akolanda jamais nanzala masanga me finga maba na kati ya Luanda jamais batanya tanya kasongo le coup de grand akolanda jamais non ba les bogards de la presse nzala balanda nzala bayaya ba moni yondo le kambanga mabe bala sa papier yani ya musala osiko bala sa papier musala osiko ko mama to lali to la muki Isaac El Moko to lali to la muki
tomoni vidéo mo est circulé na réseaux sociaux tomoni papa na biso on appelle ça respect Vérambo tomoni na concert na organisé qui na Paris na ebite sota ki on benga de yo il faut benga ce comme mes ambassadeurs Mister Muto azada passeport diplomatie à Congo tomoni en pleine rep na Paris kuna asimbi danseuse na fesse on a yo tant que toko benga on est nani analyser voilà tete ke mona wenge kaka po baloba ke no papa bango aleki papa biso Florence so papa bango aleki papa biso et dérange bien le quoi na et dérange biso ne mo te papa bango aleki papa biso mo salela na lobi boye o moni te papa bango aleki papa biso simaka bana basi ya batu ya 16 na été réaction na nini nani yango na zolo bate baloué mo mwasi ya batu aye ko bina papa banda o simba olembaka te tala niveau ya un ambassadeur à culture autotika biso tolo polele bon c'est normal bien batalo bilamba bana basi Isaac c'est normal pour c'est normal dans ces allant na loketo c'est normal à simba na yebo alobaki omoni wana nalandi ko mitika ye nalandi venzora lobby donc asimba yanda mabete asimbi kaka asimbi akangi bien danser natinela ki ba vidéo tala ko bona ba te vidéo afini vie wana za mama na mutu abuzoba ngaku na reketaka comme ambassadeur ya culture wana mande ba tia yo nde on mérite ngo ba pesa ki na buzoba siko ko final nani afini donc na biboye ya ko simba ka ba fille ya batu basima bongo fait ces ans ngo nzoto tena siko to ya ye mama zati moi na danser na biboye danser na été ba luene ko loya danser na été oh il y a ça la base belé vient na biso esuboke chukuna pa tomboki abi mama danseuse wana fois bima ba na bibo ye ese na faut ba kangisa ende au moins ni viol na ba rater la poto pour na viol maramba viol siko lelo siko nzamba la rater yango mo esa ba tolo moko viol na akena na kama kuna akena ko zo bénédiction to malédiction na akenda mais to mo na biso akena kama ti jo zoka akena kama ti akena kama bo bitiki akena kama il faut que ba maya kama wana basala ngo ba ventile te maya wana so zu bénédiction te faut malédiction parce que eza maya mo so tiki misala mabete muta malédiction dans le roi muta malédiction dans le roi so mobali ya mwana mwasi wana sikoyo bon to ki etozonga biso mo pe ba fille po tango aptomoni na ba vidéo asimbi fi wana a réagir alors moi les libokoti alors assez kaki ata surtout kaki ba osimbi yango mpona nini ya yo pete oza nango ebele badaseze ya yo bachanteze ya yo bachanteze ya yo badaseze ya yo siko simbaka ya bango omoni vi wana elo esanga mpasi ya nini eza ozobebisa culture ya mboka na biso so banjora baolekaka baodefendre yango eloko toyiseke omoni siko place tolobi ke no papa na bino olekaka papa na biso vie nzora kutu akitisi vraiment pantolo tina souffert caméraman na biboya bosimba eza parti ya nzoto ah momit iya to simbi oyoka nini taza mwasi te na lobi boye ata pesi osimbi oyoka nini oyoka nini na lobi boye oyoka nini oyoka bien c'est mo bala ngoza pede oyoka bien alobi ena parti ya nzoto abia parti ya nzoto bino bomo nango danger alobi boye apie bino devoir bokenda na bapisi botala bafinde basoko so wali zaki piscine nde bafi balataka kozala na somo ya kosimba mwasi na fesi na bi a pleine scène osimba fesi ya mwana mwasi ya batu sitaki eti abia danser yango nde sa lokuta botiko defale makamba lokuta wana video ezati asimbi esa mwana mwasi bato ayeba te asimbi ye vie wana omoni eloko ezosanga mpasi mandala eza nini ata tooloba eza lokumu ya mboka biso ekufa yango omoni masa mwa atukainga question seke papa nazalaka congolais tozalaka congolais te kokomba ambassadeur wana balongola to batika te nalobi boye
ambassadeur il faut comment va longo passeport diplomatie c'est normal à cause d'un passeport diplomatie parce que ana ba caresse ya kotamba ba pays mususu longola ye atambola ba pays nyonso tuté qui passeport wana etambwisa ya ta ba pays oyo ye akedaka te mais combat qui ambassadeur bato américain ngo za pas chéri et ça ba les rois de la forêt les rois de la forêt dépasse l'ambassadeur de la paix dans les salons là les rois de la forêt na ça buzo baté mais ako ça buzo banen papa na exaucer na gardi muto aza papa ya bana papa ya bodile manzaka papa ya Élysée Bokota papa ba sugar baby non sala buzo ako sala ngo wapi yo dejo mona ngo ako sala ngo wapi mutu kuta linga ko barisi ya fandi ya barisi kuna ya linga ba abona bango boy so to ko palte papa ngo moko yo moko ba bi bali ko bisi bango ba basi moko bana basi ba ko basi na yo tout comprendre te ki ambassadeur wana kombo wana nde omoni ngana ya basi ba ko basi na ye na bi boye elo ngana yeli awo ya komba ki ambassadeur wana elongwa yo ndo longola ngo telongwa na peuple ngazo ya robeta ke peuple ne ta finisi ba komolete mama biso Cindy Leker nani a s'excuser ma chanteuse na biso to mama na biso Cindy aza moi ça na bala nani moi si à grand mon pa a présenté besquise mama zali alobi mama zali alobi boye ye akoki ko boma libala ye na Vera Mbote parce que auti na famille moko ba bien éduqué auti na famille moko ba sambela trop en plus c'est famille na ye ba sala divorce po ye aboya mobali na abi bombo limbisa abala journée na commune nini pe abala nani bon mobali dato bo fanda na moi so abala nani ngas ko na mobali na sala ba mobali parce que mobali ne Vera Mbo papa biso Vera Mbo mobali ne patron na ye to mobali na ye ya Isaac na bi patron mobali na ye to mwasi ya Vera biso to yebi ye mama na biso ya pembe nani mère na biso maman na biso beaucoup de respect la respect maman na pesa maman na respect ba maman bon chocolat poto mère na biso to yebi maman ya bana ya Cindy Leker wapi na komi nini pe mariage yango leka wapi aza star quand ni moko kutu bali kutu makambo balakisa ona na TV na internet surtout muto so tali yango ba gaste beaucoup ndenge moko ebela ba star ba bala baleka makambo na ba télévision bongo ye ake obala bato ba yeba te yo boy excuse na ye na lobi ne boy abala la wapi bon to kende tant que chanteuse na yo boy excuse na excuse na pour nani aza nani mama na biso na ko senga pardon ya za chanteuse afanda kuna ya za lokola ba Sofia na popo yeza loko ba Sofia na popo ba danseuse na biso ba Sofia na popo danseuse ya kuna ya quartier matin eso kopolo kwana ye akwa ko senga excuse pe ayako ba ke mobile ne mobile ya wapi ya mutu to ya moyi te mobile ne ya moyi to ebi Vera Mbo mama ya ebi be Cindy Leker a présenté excuse na part na ya ke mobile na ye oui ba okanga mais oui ce qui est comme maman na biso yo ki mamango ya lokwa za mobile na ce qui mère yo ki mamango e boya ebi mamango te première dame soso ya ki makambo maman na biso maman bana yaki makambo omoni ke no ne bobomela bato babala na bango yo yaki no musala olongo na musala komi mobile mosi ya bato ta makambo bo yo yaki musala na orchestre ya bato oyo okuta mobile ya bato papa ya bato topesa quand même respect topesa na respect aza deuxième femme to troisième femme to première femme deuxième femme avait mais wana il faut basa ko makasi babali sa no mwana biso obesa na pasi totali tomoni susu Vera Mbo asombeli didison jipo na réconciliation ya mama Cindy Leker na mwana na eba ko tuta na rande za atanke mama na mwana bazonga normal botika bisoko mwana na ba otambusaka e pas chanteuse mwana na bibo mwana na ba otambusaka e pas chanteur moko boy mwana komi bibala bala bilala la soki wapi na soki mwana komi pe la zemi na ba pété chanteur moko ba ocho zoena na poto otambusa mwana bala ko tambola ba wenze ya poto donc on peut vivre mwana na pété yango mwana vie to salaka yango ya tamaka pe bana biso comment on peut comprendre on a été chanter mo bakanga basuki belesi ba loxi boule azo tambwisa mwana na bitambwisa bilani sale sa mwana azo la sa mwana ba libanda mwana zo yeba te koto papa o réconciliation mama ni ko réconciliation na mwana wa okasa lingi bongo voiture nini ba na lobi boye manda mama azaka mbanda te ya boy na ba azabanda na ebisio mbanda mama azaka mbanda petit sanga pano se makambo yo ke ko tambola ka zo tambola kuna donc
star wana zotambusa tambusa ka kola so ba libanda ko so ba video mitakala ba nini taka mwana tunaliste ba clip atudaka mitakala mannequin mannequin to mona ba Rihanna ba tuna pe bongo ba Beyoncé d'Afrique ba Beyoncé okuna vie moni vie elo na senga na vie tika distraction tango balewa de la fois ba otangisa bana na ba classe ya bien ba jibe père ba conduire bana bien na ba école na ba Adolphe Dominguez na ba vera biso ba kumu man na chante ba pa na biso Blaise Boula ve tangisa bana na ndenge moko bien tala vine comme kende mwana osala la réconciliation soki na chanteuse na yo osala réconciliation na chanteuse na mwana basala réconciliation yo na mama te abala wapinga vera biso Blanchard Mosaka lo bayeke no azwa abala abala nani abala chanteuse parce que ça la moi cité azala mobilité mais oui pas problème azala mobilité biso to neti ngana yebi mobali na yete so na yebi mobali te ba lobaka ko mobali na za na yebi mobali na yete o tanga ko ma viona to yebi moi sine biso surtout to yebi mama bana na ye salozonga na koda inzo mona na imbango na meze moto to manauti soko zongite koyoka vedi kilo pekisa esa mera le mbeseke na atinda kayi manzimbo era do ka mera na biso na banzembo boti okosela makambu keno papa mama libala eza pasi tika ko bomela mama na biso libala aumena mobali na ye ba jeune garçon ba se belé biso to bikuno okene no chanteuse mais ko biso mwasi ya papa ndenge nini c'est que nzembo vraiment libala kala kala ba fandi abi ba fandi déjà 16 ans déjà 16 ans oui 16 ans eta que chanteuse eta que mwasi te mwasi na mobali mwana ba mwaza bon bazar obligé à botter ma balle tout ba botter mais so inga oboti te c'est que rien exact mais so inga so oboti te c'est que rien OK dana rochiter on comprend ce qu'on a lobi boye atika biso maram oyo ba osala biso on comprend yo yebi patron na yo bonga na tie mobali na été ya tie mobali na ndé afro pété mais kapé ko toucher na marambo ya afro pété album na bizi album a pasteur de mais on do tanga ngo bozo de milimo mabeti na nini ne otanga bozo milimo mabe na so fait eloko yebi na mana na biso azanani asa pasteur ate wana abima ta na ndenge musique ya mukili azani wera ni jibe ni fali ni fere ni Lacoste ni aza kutelo côté bondima misaba ninga na lobi boye appréciation na yo na afro pétage et ça la télé parce qu'il y a na ba vie ba boîte ba flair non c'est que ba zo ba sepel ba zo ba te za nini baza maison moko mo ba vie wana ne mo bete olembi okosi bato na makamba ki pasteur talaka muta kosa bato makamba ki pasteur so ne a esko na makamba mukili akeba ko yiba mukili pamba po yo tiki makamba bonzambe okwelo yo soki pasteur ba benga soki pe en plus so fixe ba évêque yo ko évêque ba benga évêque mukuna ba benga ba bishop lokola ba edo nonga na kati ya Belgique bote mamba bobete mabanza na kati ya Belgique wana papa na biso Isaac prophète Isaac na pêche mote place uzali abi inspiration e uti panza e uti wapi inspiration na ya afro pétage e uti panza na lobi boye afro pétage to yoka ki David ba dombela batu banzema afro ta moni ba bilusu so bozo ba boke lokota ba mipepe moni nzambe era abengaka milimo mabe ekinaka na bangulu on comprend so ba souffre ba afro pétage on a so binango lati milimo mabe papa on a azana milimo mabe ebele na nzoto na ye azana milimo mabe akosakana te papa wana oyebi afro pétage boy sanga situation afro pétage ezani nini wana e moye mais yango sko omoni to contre ba sentiment moko boye muto akebisa bino li felo boye bate afro pétage pe afro pétage yango soit disant pasteur oko zo ba fille moko boye non abi banana ba bananda na bi boye bana est o ba chelt azi bana oya ba biso matonge bandumba bana ba bandale ya bala wana ba kapela na biso azi ala tiba ngo bilamba sikale ba komi na iso vérité ezada c'est ya bandumba o baza posséder na milimo mabe ya ba vie wana batiaka bango ba vie wana bazoya ko ramasser de bana na bango ba bota na donc na monde kindoki mais iso vérité moi so toi obi na fo donc afro pétage wana azana milimo ya posséder l'église peut pas comme na lobi boye na église ni na parlement pe na lobi wapi parlement ni parlement papa mayele parlement papa biso fachi yo ko ya na pétage papa biso fachi muto mayele
Pour nous dans na TikTok da. Non, et cause à TikTok. Lorsque Satan, au moins Satan, et là Satan pela kaka. Mais moi to nango era obana vitesse. Papa on a eza bilemone ya misala mabe ya ngwane comme lié. On comprend? Au moins tous les filles oye à récolter na pétage wana. Eza bana oyo a tina ba on monde ya solo kala monde kindoki. Oh lilo bano eza nini pona mama Tina. Po mama Tina pe to moni. Et mama Tina. Na yebi angote mama makamona yebi angote. Bango mo ba yebi mama osala. Ngana yebi eta azana. Maman, moi c'est à Pasteur Denis Les. Oh, ngana yebi ka yebi donc so mama pour nani. Wana za mama so za mama. Mais azomona makambo ba na osala. C'est que monyango bien. C'est que ya couple bango balila kambongo. Po moi si na ngai to fali na ndako moko amona makambo ngana osala ya amona ngo bien. Siko ni na lobi boy. Na lobi pona yo na église okokene lokwa mukuse ti awa nde banga balati afo pétage. Il est OK nango. Te na mete ba terme so ça bien te maman wana bana. Tala makambo mobile no sala. So mobile no za misala mabe. Sala fort bon dire papa tika misala mabe église et yangoyo. Na wa comme église ceux qui noé ceux qui donc na na des gens quelqu'un dédicace na batu na yo des araka non dédicace na ezaka mingi na bato balinganga donc na ninga kin donc gardi ndombele mbea fondé du pouvoir na peso mote pe na moposition malaisa na peso mote vraiment bato balinganga poto wana vraiment mingi na Belgique France Suisse partout dans le monde contre maître Wabino toujours bolingaka yeyo bo s'abonner toujours na chaîne vraiment nazo bunda tete que moi mobile balobi ezali bilamboski ne makambo télévision vraiment bo s'abonner na chaîne wana na osenga vraiment ba donateur bato baso ba idaka biso banini vraiment so za besoin vraiment ba boka kayo benga numéro eza wana ozana besoin ba lobela yo sponsor yaka na yo ya 15 on a bolila toujours na kombo na yo fondation la biso pesa na fondation LB maman social usafi na kati ya Autriche mama linaza wana na micho tolo baboy mama lina kati ya Nigeria alongo Autriche ke Nigeria ke osala ba don na kati ya Nigeria vraiment mama linanza mbapa mbula yo pe en plus mama lina lobi kila sabino entre na novembre ou décembre mama lina zo taper era zo na Nigeria a ko taper Autriche ki Kinshasa toke ki sangani toke ko sala ba don donc to senga vraiment na bino vraiment ko bosu na biso bosu teni biso musala oyo ya musala moko boy ya pas so bosu teni biso te et ça quand même pas mais numéro de téléphone vraiment na linga ko pesa te mais so bona besoin vraiment ya ngai page Facebook dans les alliés contre maître et les bozanga mobimba soit au betika bilamboski nde makambo télévision nde okozwa chaîne nga sala ko kutanga wana soit bo bengi ndeko biso ya mwasi mandala za wana bo bengi ete na besoin contre maître mais so ko bengi e po to sola bien voilà mais so benga e po na buzoba mabe mais na ko signalo pe loko moko bo il faut pe olobela kaye na peso pe numéro na epe balobi mwana mboka Tony Rose Rose ba Tony na niveau États-Unis na micho to bisa disque na ye disque on est au senga vraiment biso ba kongo to zala wana mato sele promotion vraiment na boka Tony Rose nzamba pa bolo place aux alliés disque non de na kito au sele la promotion ndenge zali merci beaucoup la technicien na biso pour vraiment merci beaucoup Plati Maestro Plati Maestro mbote place aux alliés mandeko nga merci beaucoup pour la otika tana yo oya kozwanga et merci à toi merci pe na ndenge pour répondre à l'invitation nga donc ezaki vraiment difficile pour na kozwa yo mais les autres yo vraiment au sein biso déjà bien voilà merci na abonné na biso merci na batutu bazaki scotché branché ya kolanda biso de début jusqu'à la fin pour continuer toujours pour partager ba vidéo et puis pour liker mingi to lingara partage pour partager de ça la biso waouh merci na maman Rose la patrona merci na maman Vicky Sifa na kati ya Dubai mokonza ba maman merci na maman na biso na Nadège Louvande merci aussi na Plati Maestro yenda senga na zala réussi 565 na banda kunabino merci na papa José Yungolong simple balobi onde papa na bango donc soyo mawa tant na yaka vraiment papa José Yung nazo sala Julia la charmante azala en tout cas bo partager vidéo babonner na biso to lingi bino mingi bo tika la fidèle na Isaac News TV bo zapete bo zala toujours branché côté na Isaac News TV to kutani à la prochaine bye.